Mama wa taifa Jika TV. Boko misango professionnel. Bo sala yango ke non ezala na maboko ya batutu. Boko lo ba na anglais te mais mo be mango na Afrique centrale. Que non Gabonaise, Ivoirien, Sénégalais, ou Gabonais, Bayoka, ba Malien Bayoka. Batali boy, belle vie. Aza artiste, comédien congolaise. Directement. Pourquoi tu es un artiste? Même Burkinabé. Autant de théâtre na bango za na tina te mais tango artiste na bango zotel ma boyebi déjà que non ya sala ra théâtre na groupe moko boyaba ya bango baza ba Burkinabé. Pourquoi awa na Kisasa bozana no na Congo et puis kana Kisasa muke Lubumbashi parce que soto ke na est toke na Lubumbashi ba yebi binote ezala ba artiste ba yeba nikuna. Majorité muke loba mikolo na puissance internet nde bakoye babino muke boza localement Kinshasa reconnu localement Kinshasa moitié en Europe. Europe peut pourquoi boyeba ni en Europe parce que en Europe batu baza na accès na TV facilement te baza na facilité ya kota la bino de Jika TV News, merci na ba étoile no soya ba ancien na ba nouveau ba onyo so bazalaka toujours wana à chaque fois à chaque moment l'air tozo ko tsaka ba élément la biso bazo partager bazo liker et merci pour la confiance et opportunité o bozo comme touche na kopesa biso pour to like ça la rabino ba image ki to na banda na bino na ba téléphone abino voilà lelo nazanga mon côté nazana Jika de la presse autrement dit dada taifa otozane lelo atokomeka mpe ko seulement ke pona ba actualité ba ndeko na biso théâtre oyo baza ko bundaka entre bango na bango mama na biso belle vie et si la bisalu bazo bunda et na ba ndeko na biso théâtre mususu ba bituma na bango ya ba théâtre ba journaliste na biso mususu to ba chroniqueuse na ba chroniqueuse ba eko kota makambwana et ya bitumba ya ba artiste na biso comédien voilà avec Jika de la presse to komeka ko seulement ki to ko partager parce que Jika dada taifa lobaka na pembe asolaka bien et à côté la côté à lobaka na vérité avant la côté na pesimote na Fabrice Mande Ouezala toujours derrière la caméra merci na John Lunongi et les réalisateurs et les caméramans au Akinda Sango merci pour ba partage na bino pour ba commentaire na bino et voilà Fabrice Mande n'engage beaucoup de nous inviter à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue dans la Taïfa. Bonjour Rachou, bonjour Nabaïtoine Nanga Jika Télévision, bonjour Nabagrif tout le monde entier, bonjour Nabato Balinganga pe Balandanga, surtout na émission na biso to lobela nyonso o to lobela ka makambo etali mibali pe na basi. Merci beaucoup Nabagrif tout le monde entier. Merci na JDK Mopa au Soda pour ta partie à Paris. Merci beaucoup na Joël Ndé la partie à Londres. Merci na ba Balinganga. Bao balanda émission nanga pe basepelanga merci na bino merci na opérachou toujours continuer tout na msala rien à dire biso tozaka basali to loba koni voilà dada taifa boni ba santé et santé za bien ngolo nzambe parce que moko tata nzambe a permettre biso tozala toujours na bon moyo to koko bakaka malgré tozali moi de mezo ki ndingi nini moi de mezo ki nembangu mpia kate mboka pasiti dollar na minute 23 24 rien à discuter, ce qui est au son bailo, aux en dollars, aux en francs congolais, il faut payer ça 24. Donc, ce qui est à 5 dollars, ce qui est en francs, il faut payer ça 12 000. C'est ça, merci beaucoup. Voilà, dans tes photos, quand on a actualité, j'aime la moko et bande de ça théâtre. Dernièrement, au tchèque, les gros pèsent un conseil, on monte qui bitou messi la tébazo bunda kaka. Na pèsè bango conseil terachou. Bata théâtre na pèsè bango ba conseil parce que moni ba kombo ochota ya kokotanga wana ba bato mutema mabe na répéter yango na pèsè conseil na lobaki nde ba fanatique bati kokotsa trouble na kati na bango mais bango moko ba bato mutema mabe ba na kati ya ba guerre d'esprit ba na kati ya kowele la leadership kozolanda bango moko ba na kati ya kokotsa bato na kati ya ba trouble bango moko ba somba ba journaliste po ba lobela bango ba journaliste c'est trop dire ba sombela ba somba ba chroniqueur na ba chroniqueuse pour que ba meka ba mekolobela bango tant ba olobela bango ole ba loba na sincérité ba ko finga gauche ba ko finga droite et pesa bulueki parce que chroniqueuse ya koto so ayo finga chroniqueuse ya koto ba ofinga na
double okota na bango tout mutu malamu azate na lobi bien baba to showbiz baba to ba mabe balongoli biso na ba sentiment tozala na bango pona bango ozolana balongoli biso na ba sentiment na ba koti biso na monde ba musicien kala est-ce que yebaki que non mabe kofinga na koina na polémique fanatisme eza na monde ya théâtre toyebaki yango te toyebaki que eza na monde ya musique surtout Erason na Jibem Piana papa Wemba na Kester Menea na Koffi Olomide nde bazalaki na ba guerre d'esprit c'est normal parce que basala makambo minene ba yeba na monde entier lelo Koffi Olomide aza légende soka ke na Afrique fo botala nde ba yambaka yi parce que bango le basala te fort base à la niveau international base localement na bango na ba otchela biso makeni tozui ici le Pechanga je vais citer les noms quand vous dites que non ici le Pechanga comme international a sali filmé na bato nigérien mais je suis étonné na Nigeria wana les entreprises na kati entreprise wana ebimi zela na expliquer yo na kati entreprise wana ebimisi ba producteur na ba productrice ba producteur wana oui ba grand star ya Nollywood ba grand star je dis bien ba o ba koma ba millionnaire ba koma ba milliardaire bazaka na société parce que kuna bafutaka bango voilà siko na kati ya société wana babimisi ba producteur bango moko ba star bango moko ba acteur na ba actrice babimisi ba producteur na kati na bango voilà ba producteur wana misusu o ba na ba moyen bazo produire ba film ba o bazana ba moyen te bazo produire ba série ya mike yango soko tali na Nollywood TV okomona ezana ba série moko boyele kanaka soki Jennifer eleki okomona série mususu eleki série wana eza ba sous-production ya Nollywood entreprise eza ba sous-production ya Nollywood oyo mutu lokola docteur na hôpital général ya Kinshasa voilà mais docteur wana za na centre na ye alors sokinga ba mettre nga contact na docteur wana mais docteur wana lobi pour comme en hôpital général les a passe au kokosa en hôpital général té mais na memi yo na centre na nga na Bibwa yo kanisi na centre na ye na Bibwa producteur wana au comme sanga mbala moko na comme star international lokola baini edo au comme sanga na comme star international lokola ba oshi edo ba banan ba merci Jason au comme sanga bongote ça veut dire que c'est théâtre de chez nous mais à complicité au compte ce kotali moi mbongo pe tamboli wana po bilongi ya ba chukuma na chukurie monana voilà. Vous ne pouvez pas prendre ça pour humilier les autres jamais parce que tout le monde connaît non Nigeria a prêté tout prêté pour nous produire surtout dans la société parce que nous avons des sociétés nationales il y a Nigeria et la société ça qu'on fait partie dans l'état c'est pour cela pas na bango au babengaka piraterie eza condamnable et pas na bango pourquoi nous des sociétés le quoi société à pétrole eza société le quoi la société à SNEL eza société yo kanisi na société wana ba kozwa muto alibanda ba tia na kati ya société non ba travailler en collaboration na ba nani na Ghana ba travailler en collaboration na ba Ghana mais d'autres pays non. Si tu es parti là-bas, c'est pour faire théâtre. Et théâtre, on a yondo kuto pesi moi eloko na yo pour ma visibilité pour ba bimisio libanda. En dehors ya chukuma na chukuri. Nande kuna acteur wana mususu abunga kutu na monde cinéma. Bilongi nini ya ba célèbre. Tomoni kuna bazati. Mais eza pas vers dehors. C'est que nous pouvons dire eza ya ko faire avancer bango ba kende liboso musana bango kende liboso est-ce que ça sujet à mon chéri pour que non ba fanatique ya Ersil ba s'apprendre na ba fanatique ya Sila ba s'apprendre na ba fanatique ya Belleville non est-ce que c'est une moyen que ba fanatique ya Sila ba s'apprendre na ba fanatique ya Ersil non cela veut dire que dans le monde wana c'est faux on a déjà vu Belleville na Côte d'Ivoire na ma famille azalaka ye mokote to batomona ba elombe to mona quelques têtes na ba série ya ba ivoirien
basala yango eleka na Canal Plus. Voilà. Ya porta bangoni. Et même bango na niveau international, tout le monde bango na ba France na ba TV5. Tout le monde bango na Canal Plus. Ce qui est baleka na Canal Plus c'est ça grâce ya ba comédien Côte d'Ivoire. Au lieu de mettre des bruits parce que comment na yé na TV5, ou comment na yé na A+. Parce que les Français, ils ont permettre. Au lieu de rester des stars localement, au lieu de rester de prêtres localement, chercher à monter, chercher à boyer à niveau international pour qu'ils me payent. Ou à des stars. Les autres ont des stars musiciens. Babundi pour comme international. Vous faites des lives sur TikTok avec nos voisins. Les noms de M. Fali Poupa ne manquent pas. Des noms de Inosubi ne manquent pas. Des noms de Kofi Olomide ne manquent pas. Quand on parle de Congo, tout le monde a un combo dans la live. Oh non, les Congolais parce que les gangsters, les musiciens, les kingan, les s'imposer à niveau international. On les botte la biso mbanga, on les botte la biso minene, on les botte danger, on les botte foot, bon on a botte foot, chroniqueur na chroniqueuse, botte foot yango. Boluka ba producteur beaucoup tanano parce que biso toi na l'Afrique francophone boluka keno bo futa ba producteur ya libanda ba produire bino ezana monde eza évolué olobi na lingala ba traduire yango na français eza kaka voix na yo mais ba memi yango na traduction malgré ça va t'écouter mais ça va t'amener très loin et tu sais que ce que tu vas faire et quoi épargner ma banga et quoi épargner de n'importe quoi et quoi épargner et ou épargner ba bêtise dédicace au mais OK yango na production il y a haute dimension là je vais vous appeler de boss là je vais vous appeler que vous avez de moyens là je vais vous appeler que non vous êtes capable éloignez-moi cette hypothèse que non ici la comme internet l'entreprise ya batu entreprise nationale ya Nigeria muta kende okoma asa localement parce que a signé contrat na sous-production ya Nollywood a signé contrat na Nollywood vous jouez avec les gens ou comment voilà JK de l'après si je comprends bien vous posez na posa et bande ko na biso au bazar et pe baside ba évoluer moins ndam ba fongo la pe maison na bango ya production ndenge Nigeria ba salitoni ba okokate parce que division za makasi ba okokate pour l'état nigérien aya ko s'imposer na société wana parce qu'il a trouvé du sérieux parce qu'il a trouvé que société wana ezokotisa mbongo ebele na pays na bango gouvernement mena aya signé contrat na bango si tu es là oza lokola magistrat malgré tout ce que tu peux faire fin du mois on te paye par rapport à dimension na yo par rapport à oza na carte batongela bango pe na cité munene eza lokola ba cité tout le monde en États-Unis bandako en collaboration et là quoi deuxième société na Nigeria à part après pétrole voilà o ils ont quoi porter bango mbongo toi tu peux imaginer société pareille on peut accepter étranger il y a facilement à Dondo à Alikaba comme c'est ça na Nigeria il y a des chômeurs en Afrique pays nini eza na population ebele Nigeria za parmi Asa parmi Asa première d'Afrique ce que tala en Afrique wana azangi souffrance azangi bato ba souffrir chaque jour bazo produire pourquoi bactéries ya minene wana ba sali sous production c'est parce que ba sous production wana baza komema bactère na bactrice ya sika moyen ba kota na société Nollywood ezate parce que ezate déjà na bato ba fanda ba kota miboko alors biso to sala ba sous production na biso pe to ba ndoko mikotela mbongo na ndenge na biso mais même tanga naza agent ya Nollywood na sous-production wana peut-être Gomez a quelque se retrouver na connaissance na sous-production wana ndalo bino na brancher moi na mai tango ko brancher moi na mai ezo pe so autorisation te Gomez o manquer bandeko na yo parce que jusque là jusque maintenant to moni na loko bo sali te to banaka comme on a théâtre wana abandi kolanda mutumso bi ala sepela na ndenga jouer moi euro 1000 euros 200 euros 300 euros c'est normal bino nyoso boza localement personne peut toucher personne arrêtez à s'humilier entre vous mutu malamu azate oyo passa comme boss international azate arrêtez de nous embrouiller
garder un peu. Madame Gomez, quel que soit ce que tu es, tu peux essayer un peu de te calmer. Tu peux essayer un peu de calmer. Au Zongana, na Nigeria, au Bandelana, sous production au Salaki, pour filmer Bima. Ce que ça filme était sa série. Moi, je vous jure, c'est série. Et ça série. Tout le monde a yango. Et les canaux Nollywood, Oyo. Nollywood, Oto Zanango, na ba Canal Plus. Et les cas. Beaucoup de niveau international. Tout le monde est là, beaucoup. Bendela RDC, tout le monde a raté. Et tout le monde. Ce que ça bongote, bomi sangisa, boluka production ya olobi na lingala basali tradition na français, comme ça bomi manana le nouveau Canal Plus bokota easy bokota Startime, balamoko ba biloko na bino za la diffuser partout. Balamoko ceux qui muto fandi na Côte d'Ivoire azotala, ah ici elle joue bien. Elle est belle. Pourquoi moi je connais Emma Louès? Aza artiste et actrice ivoirienne, a joué très bien. Touré, Aouchkobala, Aza toujours artiste ivoirienne toujours, mais Aza d'origine sénégalaise. Toye bien pour nani. Parce que ba canal eza komatisa bango par rapport à langue, par rapport à biloko bako sala. Vous ne faites rien, vous mettez des bruits. Nous, on est là parce qu'on vous avait aimé. Nous, on est là parce que Tolinga qui biloko bobanda ko sala. Ce que bon sala le côté comme ko sala ndé tapage. Moi j'ai de l'argent, moi j'ai les gens, moi j'ai fanatique, moi j'ai théâtre et comme mouké, j'ai et comme belli. Bo sala ndé musala, les restes tokota la sima. Bo tika to o sala combat ya ba musicien. To lobela faire na kingande. Tolobele non sana kingande tolobela bino pe a boni boyeko ça n'est trop. Je m'en toko sur ces missions. Merci beaucoup, merci d'avoir union Sobalanda qui biso bo continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager. Je crois qu'il y a des fans de jeux sur lobby. Bon moi dédicace non pour quelqu'un de pour na ba union Sobalinganga pe ba ko aimer pe ba ko liker ba ko partager. Mutu moko taleki mutu. Ce qui est important bo sangana. Bossa lelo komoko boko ta niveau international. Théâtre mata boza trop localement mais bossa la makeli. Merci beaucoup et bossa la ndé cadre de Taïfa lobby bo mata et bossa la babilo koloko la international. Et voilà, merci na Fabrice Ndozala qui derrière la caméra. Ceux qui ont besoin de te écouter na bino balasima. Bye bye, à la prochaine.